mukono lingana kende lola na kolinga mulongo ba congolais te mulongi boko teteka na bandali ba bengani bina boko tonga deja ba ange songera congolais na yebi batoyo na yebi ba congolais oza mulongo ba congolais te kota mulongo ba tchadien kota mulongo ba zambien fo fila wa kaka anje ba leka boboto ina nzela bambe mena sina koti lola na lingu longo pona facilité. osilisi klasi kasi misala eza te mutuna yo ozosala te papa ovotaka na buzoba misala ezala te yangani na kati ale kata pe kata nalobi tuna ovote bien nabi tuna ovote yo na yo fingo opamba nabi tuna ovote bien na yo fingo mabe soba nabi benga na 0,89 benga na 0,89 oyaki koluka nini na nzoto oyo osaka na nga te na kobwakela yo moto na kopesa autre babwakela yo moto demo ye impoli ozoyoka niveau bademo modele bazalaka baimpoli Ukitaka kuishi maisha marefu, usijaribu kutaka kusikia watu wanakongea nini. Siku utapenda ujue watu wanakongeaka, na ndo siku utapoteza maisha. Kila mtu iko na pase yake, kumbe ya muhimu haiko pase yako. Ya muhimu angalia wapi kwenye uko naenda na kwenye unatoka, mwambie Mungu unaweza, na hapa ulipo mwambie Bwana niyependeza hata sasa. Pas fongoler là, fongola mela. Voilà, merci. Mais quand on a vangana le banana, tout mela. Voilà, non. Vous avez né qu'un on fait de la nation. Donc on va bien. Donc le logo est dans l'amour. On a kende lola na kolinga mulongo ba congolais te mulongi boko teteka na bandali ba bengani bina boko tonga deja ba ange songera congolais na yebi batoyo na yebi ba congolais oza mulongo ba congolais te kota mulongo ba tchadien kota mulongo ba zambien fo fila wa kaka anje ba leka boboto ina nzela bambe mena sina koti lola na lingu longo pona facilité oya biso na congolais bazana songere za basi mibali kona kwa bandiko tonga enzela moneza mabulu boy tote ipa pe bandia bozo tonga lola. Koyebi soki bitumba ezalaki te ba Philistin na Israël, mais David na komarwa te.
soki babundisaki Joseph te pa bandeko na ye propre batekaki ye te belinga koma na Egypte te parce que père alingaki nzambe alinga badéfi mpo atelema sala batatola ye aza nzambe masolo mpe ya bomoi nzambe alinga badéfi aza na confiance yesu masiya nazareti nzambe abomoi apambola bino yesu mona piakere akufa Jamais. piakere atakame tout temps akufaka te ajalewa na sa mutuka bobende boye piakere ni sa fra te hôpital bato bomemise so bobimise na sa kame bomeminga ngambo pokende yango hôpital oza na nini kotika mutu te yo olokufa sa mutuka babola bakufaka te nazebisa mobola tocele poisson soko monika mwasi na bate mokonzi église paster abetaki mekobe mingusu meningo faible est-ce que la Bible autorise la polygamie? La Bible est d'accord avec la polygamie là. C'est Dieu lui-même qui a légalisé ça. Exode 21:10. Exode 21:10. Exode 21:10. Alors Dieu Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Si un homme prend une autre femme. Si un homme prend une autre femme. Il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la nourriture. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. Voilà. Au vêtement. Et au droit conjugal. C'est pas un péché. C'est Dieu qui a dit ça. Donc moi je ne peux pas condamner ce que tu n'as pas condamné. La polygamie est publique. C'est pourquoi nous disons vive la polygamie. Vrai mobile, il faut attaquer. Et puis moi aussi, il n'y a pas qu'on fortifie mobile. Parce qu'il y a le langage mabé. Si vous avez un bon goût, si vous avez un bon goût, si vous avez un bon goût, atikanga. On a besoin de temps pour le moral, il faut se mettre en cima pour le balbanzan, pour le quoi symbole. Moi si mobimba, si vous avez piaka, au moins les gens les canbanzung, mais contentement, banzung ko peya. Obique mi belle, me sont rebelle attention. Maman, pourquoi tu as mis ma mibali ndengeni? Na qui impolitesse à vous. Mon père a surtout dit que mon ancien, au tombe la mongo pour ma fois c'est pas que kala mutamaka kamibali ye. Ngape kada na kola ligati ba mone langa. Sakana mobile me kusakana libala te hein. Okotula na sama seki. Tombe de basa kitoko bazana barbara bazu mibali lokola yo. Tala kosa mobile ko tona muteme pesa me n'importe qui te hein. Eh maman. Keba, Yesu mama ya Yesu, Marie Vierge. Ake obala ministre. Bon yo mtoza ko beba na niveau, ko luka mutambo, ko zo ta coopérante. Très bien. La raté trop bon. Ah. Mais là il dit. Mais dans dokena na présidence, Kabila ta réunion monde ya toi des jours to ko sa réunion. Ba compte ça mo 15 jours. Ba donc ça zo ticket 2500. Réunion de Katanate pendant 15 jours 2500. Calcul. Et là il jour moko. To provoquer bas sujet. Que non lobby photo solo, la lobby ou le photo solo, il pas l'ennemi. Il est vivant le président. Ticket 2500. Jour, ça la fois 10. Là on a fait ça des roues. Oh, au lieu payer. On peut avoir combien? 500. Ça dit, ma pasteur va avoir problème là. To se repartir to lukankolo. Mboke kufi pona ba pasteur na répéter lo wana banda kala. Mais makamuna yo pe ba vérité bi ke mimi. Na préféré na ba référent na préféré batuba se repartir. To koma ba vrai leader. To koma ba vrai pasteur ba tie peuple na motema. To tika mensonge, to tika ba kisi, to tika magie, to tika lokuta, to tika ivresse, to tika kinungo. Nana zananga clair. Na milieu ba pasteur. Et na zananga clair. Na ba renforcement des capacités. Kaka na ba pasteur. Kende na ba biloko ya ba nani ba biloko wana na ba pharmacie wana. Banani ba 600. Oh. Pasteur azo la muninga pasteur kisi ya force. Pasteur moi elinga tala biloko ya ba biloko. Abi oyo papa soko zwa ngabi ngana na mwasi na ndako. Ono biloko oyo papa soko meki yo. Zulu mona na kufa papa. Na meki.
eleki na mama papa namoni liwa na miso nazongi ndako miso komi rouge mama tina otunanga miso komi rouge ami mama tika nasambeli tout mais ozomona ke c'est une autre chose les pasteurs doivent se répartir d'accord eloko tozotondisa so bastade te bato bazoya na baeglise ya miso te bato bazoya na baconfession te parce que les enfants